Oye poto cha podium oyo. 4 jours. Botiele le boye ba konzi ba ye. Bolongola. Totiele bi kuna bolongola. Et pourtant ba pesa biso déjà date. Date ba pesa biso bana la na biso bozu yango. Ba pesa biso date. Mais poto cha podium ko ya bolongola. Bota boyete, bosa la boyete. Podium ko sa mana retard. Bosola nanga, eza déjà ba combat. Faire go là oyo asala mboko nini? Ba Congolais, surtout ba collègues à faire balinga faire était pourquoi? Est-ce que tu as un festival le même jour? Le même jour début à festival, le même jour clôture à festival pour Bamissé Babeta. Banganga Babaumbu, Banganga Babaumbu, Yababumbu, Batemana Mabendo Bazolo Karaboy, Bamissé Batika Mitakala Boy. Pour festival de Salamate. Le même jour, même Boutou. Est-ce que vous bien? Directeur Moroboy de marketing. Aya wana basoki babakaso e soki nini balobi atelemi awa atelemi asolo kaka directeur yo keseni na yebite asolo kaka po mbule beta po instrument kata na fietso na yemba bien te wara nani faire ma podium te et loko yo comment beaucoup combattre mutu tina niveau spirituel. C'est ce qui a été hier, c'était le combat maintenant spirituel parce que bayaki na bozo to simbakite. Il y a besoin de bayaki physique, simbité. De la qui est tous capable. Bou, viens tu n'as pas podium boy. Groupe et Katani. Papa, tu vas compter la groupe. Moi, tu vas bosser ma sim groupe. Ni n'a pas caribira plein. Groupe les autres salles. Tu vas bosser ma boîte, sim bou et peli. Viens tu n'as pas dit koyemba. 3 chansons. Bou la lisusu. Oh. Papa, tu as eu un combat spirituel. Bozo lingate pona nini? Festival les apona tout. Ezaki pona mwana mboka tout. Qu'est-ce fabulous? Afokami azo prier le mizambe na ngai. Place papa mbula ezate. En tout cas na kwa nanga makambo na sango. Bana nanga na beta la mangoli solo. Mbula beta na podium. Instrument kata. Groupe ezo pela makambutu. Les solos ko ya plein. Oki bende ko moi lobby. Bien que Zakia ya Rosaranati. Mais ça festival. Mathieu Boche, ba festival tu es ça ma araboui. Au contraire, bato ba yaki ya na festival la baleki bato ba kenaka na fespam. Nga moko témoin na fespam. Bato malonga te. Na fait moi. Bato ba za parler du peuple ba yaki na festival la baleki bato ba za bomona ana na bili na fait moi. Quoi ça festival les a concerté. Preuve à l'appui na festival mutoko beta 1 heure ditante. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est boy papa na Marcia. Maman pasteur. Sylvie Boro, Sylvie Kotoyo, n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris, à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebu. Godard Montemona.
Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mesdames et messieurs, Mastier Bonché en direct des Palais du Peuple. Après Festigola, aujourd'hui, tout ça déjà lundi. Festigola, c'est là qu'il lobby le premier, le 2. Bana bazongi classe, bisoto tout ça la analyse par rapport à Nyoso. Oh, et les gars qui lobby parce que c'est pour la première fois. Namboka na biso, tozwa festival à Mounene. Oezaki nommé Festigola avec l'artiste émissien de notre pays qui est Papa Hervé Ferregola de nous. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais recevoir pour vous les beaux gars de la presse, la voix autorisée de notre Papa Hervé Torosolanaye, Toyeba Festigola, et les gars qui n'engagent nini, Pesuka qui n'engagent nini. Est-ce que Festigola, et les qui n'engagent balinga qui est là, to et les qui n'engagent balinga qui est là, on va parler ça avec la voix autorisée de Ferregola. Merci beaucoup parce qu'on est en direct sur Lengia Congo. Merci à Edgar Bukanga Jarman depuis Allemagne à côté de la Bisso. Edgar Bukanga Jarman, très fort respect à Gilles Matoka, Congolais noble. Gilles Matoka, Congolais noble, garçon très responsable et sans oublier Yannick Ekini à Romox, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. L'homme qui détient Yannick Ekini à Toko Kende, l'homme qui détient Moutalongola Banachangu Soni, Yannick Ekini, merci pour tout. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Merci pour Nanyonso Rosala pour Nabiso, Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Hakim Saloumou, l'énémar congolais. Mesdames et messieurs, je vais appeler pour vous, Bogar de la presse, Yannick Kayenga, la monnaie invisible ACPA, et sans oublier Yannick Ndoulou, Béra de presse Zamunda, El Chapo, fils Nkelele, regardez, Bogar de la presse, Mbotenaï. Mbote Mathieu Bosch. Santé, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu, déjà ça va. Boni Festigola l'équipe Boni. Festival l'équipe qui toko, réussite totale, c'est 100% Festigola, nazo pesa 100%. Ah! Nazo pesa 100% parce que Zamba la liboso Congolais ba mo festival. Voilà. Donc grâce à Ferregola ba ba yebi le loyo, comme ba bengi festival, en tout cas nazo pesa 100%, réussite totale pour nanga. Et puis pour les Congolais, et surtout merci beaucoup à Congolais Bayaki, fanatiques de la bonne musique au Bayaki, au la culture, merci beaucoup à Ndenge Bazalaki na festival. Mais, en tout cas, on a évité. Nini les sous. Papa, yo maman mozo legalité. Mais merci beaucoup à Banamboka au Bayaki. Festival de l'équipe, merci beaucoup à Weranson de la jungle Ndenge Ayaki. La kisi bolingo, la kisi amour Yamboka. Merci mingi. Merci na ba invité na biso bayaki. Biso to pesi binoka longo nya mingi. Na ndenge bozaki na kati ya festival malgré bato belé balinga kité. Vincent na beta pour honorer loko. Ah! Balinga kité Vincent na beta pour honorer loko. Donc, mais gloire à Dieu, Vincent na beta ki. Bosal calcul à mabe. Tout ça na biso zaki première édition salema. Pour deuxième édition toko kende loko tango ata toke na Rwanda, ata toke ko sala ngona na Burundi, ata toke ko sala ngona Kenya.
Ce sont besoin d'abord première édition Salima. Gloire à Dieu. Nenge Salami. Deuxième édition, ce que tu as Golgotha. Voilà, deuxième édition de lobby, mais tant on les lit en tant que Congolais, on les lit, Festigola et les Kinabami Kakatano, malgré Batubaya qui est belé, papa c'est un Mouizanini. Expliquez Bissonal. Oui, pour tout ça, podium, 4 jours. Vous avez le lobby, vous avez Bolongola. Vous avez le lobby, Bolongola. Et pourtant, vous avez déjà date. Date, vous avez déjà date. Vous avez date. Mais pour tout ça, podium, vous avez Bolongola. Vous avez été. Podium, vous avez en retard. Vous avez déjà un combat. Faire go là-haut, à Salamboko, Nini. Les Congolais, surtout les collègues à faire la vérité. Pourquoi? Est-ce que tu as un festival le même jour? Le même jour, début à festival, le même jour, clôture à festival pour Bamissé Babeta. Banganga Babarumbu, Banganga Babarumbu, Yababumbu, Batema Nama Bendo Bazolo Karaboy, Bamissé Batika Mitakala Boy. Pour festival de Salamate. Le même jour, même Boutou. Est-ce que bien? Directeur Moroboy de marketing. Aya on a basoki babakaso et sokinin. Balobi atelemiawa. Atelemia solo kaka directeur yo keseni. Na yebite. Asolo kaka po mulebeta po instrument quand on a fait son yemba bien te. Wa nani faire ma podium te. Et loko yo comment beaucoup combattre mutu tina niveau spirituel. C'est ce qui a été hier. C'était le combat maintenant spirituel. Parce que il y a besoin de simbakite. Il y a besoin de bayaki physique, simbite. De la qui est capable. Bou. Viens tu na mata podium boy. Groupe et Katani. Papa, tu vas côté la groupe. Moi tu me bosser ma sim groupe. Ni na caribira plein. Groupe les autres salles. Tu bosser ma boto sim bou et peli. Viens tu na bandi ko yemba. 3 chansons. Bou mou la lisusu. Oh. Papa, tu as eu un combat spirituel. Bozo linga te pona nini. Festival les apona tout. Ezaki pona mwana mboka tout. Oyebi batu oyo bayaki kotelema na ba mabendo oyo kutu. Mais merci beaucoup na Vincone. Merci mingi. Ndenge honorer lokoyo. En tout cas simbi. Problème te. Na mono comme ça oui ranson trop hein. Mais bien sûr na zafia na biso. Ba oui na faire oui za la boy mais bozo kumise mbela ya wata. Soki bezaka boy mbela ya wata Vincone na ye. Abeti et puis andimi ba Gaulois. On se comprend parce que mutu oyo alia mikungu musicien liboso alia mikungu chez Mampata c'est Ferry. Ya Noël mikungu. Ba musicien yo Vincone azana bango alia mikungu mutu liboso. Eza fait rigoler. Aye bizungu wana bien alianzungu a maman si de chez Mampata. Mikungu. Même moral. Viens na biso de la jungle. Viens ngasi na mi passe l'autre des invitations nga. Le 26 avril. Na yu arena yu agola la défense arena to kutana kuna invité spécial batebele balinga kité vient sona ya kobeta na festigola balinga kité po mona ki déjà la flexion so ya kobeta zo honorer lokoyo to sala tout vient sona beta te ne omoni bambula papa depuis kambule banda mbula ata to na septembre mbula banda le 1er septembre mbula beta depuis quand boto na papa mikolo bakola le 1er septembre mbula beti. Allez, yo so bisanga ke mbula wana ezaki normal. Mbula bana ba le 15, ba le 10. O mbula malamoko le même jour groupe egati bobeti mbula. Et simbi te beti na pali peuple kaka. Mbula beti na podium papa podium. Est-ce que to chaki podium te place mbula beti. Mi panza mbula beta kite. Ah, mi panza mbula beta kite. Allez, yo bisanga ke mbula wana ezaki yanzambe. Banganga baba rumbu botemisa baba munganga babumbu baya batira mitakala baloka ka événement pour simba te na directeur moko boya mise songolo aya teleme azobeteka cloche mitakala pour mouvement pour veto na yemba te faire ayemba te événement beba mais loko la faire aza mwana nzambe okobundisa lolenge tout. Merci beaucoup parce que faire aza ba Gaulois na ye tokotika yete. Les Congolais moko moni pena ke mwana mobali wana za combattre mais jamais bati. Ah, asa combattre jamais bati. Bino moko bozo mona. Papa, mula kaka na podium. Mula kaka na podium. Mais qui s'y peut faire ba balobi c'est qui s'y mukie. Faire za na qui se fait Nzambe mukie. Faire na Nzambe na ye. Faire na Nzambe na ye lelo makambo ezo salema.
soki bayebite banganga wana kisi wana bo batelemaka balokaki événement bafuli susu événement na ndenge akosakana te yoka za neti ndenge événement na etekami na streaming quand même etekami bakasi tomoni bapele ya ba New York bamise bazwi bakope mosusu Ferralo la kuta azokende bana moko New York azwi producteur likolo kaka festival Ferralo la yo wana azokende na New York azwi producteur kaka na festival oyo toteki na streaming bazokoma kaka thank you DRC Congo thank you DRC of Congo eza oneka congolais lelo ba américain bayebi yango batana na streaming eleki kitoko alebino boye ko benga banganga baya ko beta bambula wa po événement beba po événement simbate bamanganga babumbu boke ko za banganga ya babumbu boke na boye na bangwa botoni sana semaka ya mire bo mitakala baso ba po événement simbate Zambé aza juste le Dieu est juste tout ce qui se fait dans la vie de Ferrego là c'est éternel eza ma manza mena mana naye ce sont les premiers registres Salema pourquoi la première registre Salami gloire à Dieu directeur wana continuer kaka na maram na biso to bimission na poste jour mususu ayako lokabino po ani po événement simbate po ba monaki déjà baza humilié ah non mboko ya papa mbule beti kana podium monika podium wana mbule bani ko betaka na 4-4 ya podium bolandi vient tenenga belela bi yo mbula yo ngana Noël mbule ko beta tata beti to beta kaka il fait ton émoire le bec bali na bango faire nzambe na nga sala nini na podium oyaki te mais lelo tango lobi bongo bagolo bango moko ezaki ndena mo bagolo ti pas faire ti pas faire pour ya ko beta kaka mais totalaki déjà tokomaki déjà terre vers 1h 0h donc il y avait pas le choix et abatu msusu babutaki ba bandundu babutaki ba kipese babutaki ba kisantu donc batu babutaki ba katsaki bandeko na biso Congo Brazzaville il a fallu que kotika batu bazonga ba paiement comme ça tokochela bango date ne silite yo maze te sili oh ba sili papa ba bloko yango na bazolongo la cameraman soko zo we sili ça bango na date ndulu mobimba tokobeta ndulu populaire tokobela la mille ndulu ane ko sa thème 24 communes ndulu moko tokobeta populaire oui merci beaucoup na festival là la première édition a été toujours au moins première chose début nango za moi mikakatano mais le retour bête de sous na besoin de nano première édition nano yo monite gaz ma wete chez Djonga restaurant spécialités africaines à la portée de tous un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7 au numéro 2 rue François Villon 94 230 à Cachan en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngulu, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga. Venez, venez. Vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons,
vergetures, rides et poches. DC réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. DC cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Fabulous. Afokami azo prier le mizambe na ngai. Place papa mbula izate. En tout cas na kwa nanga makambo na sango. Bana na ngana ko betela bango le solo. Mbula betaka na podium. Instrument kata. Groupe ezo pela makambutu. Les solos sont plein. On a des moments lobby bien que ça ya rosarana. Mais ça festival. Mathieu Boche ba festival tout ça marazaraboui. Au contraire, bato ba yaki ya na festival la baleki bato ba kenaka na fespam. Nga moko témoin na fespam. Bato malonga te. Na fait moi. Bato ba za parler du peuple ba yaki na festival la baleki bato ba bomona ana na bili na fait moi. Quoi ça festival les concerté. Preuve à l'appui, dans le festival, nous avons 1 heure du temps. Il faut mettre quelques minutes, 30 minutes, 15 minutes. Si on a 1 heure, on est comme live, on est comme concert. Les festivals, c'est normal. Les festivals, il y a un concert, il y a un concert. Si on a un pierre par rapport à quoi? Si on a un pierre, 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 message de la Nignon sur la Libiso et puis Naba Maso Baza Baptiste peut-être que fina fait repos Masolo et Simbate puis Naba Goloa ou Baeke Bele Makambousi. Bamasa Balingaki festival et Simbate Boy Bake Simbaki déjà. Première édition c'est un peu Zari Angoyo. Pour deuxième édition c'est au Sengi Tata Raphaël ça de Marty. To Senga Baboy to Kena Bango na ba pays voisin. Toke ko chango kuna. To Zaki na poste de première édition salam. Loko le Sami Bo gloire à Dieu. Bamasa bosa calcula mabe pour na ko finelo ke Simbate. Boza siko humilié. Pour Simbi Congolais yaki. Et Simbi 100% Congolais yaki Mbala Liboso festival et ça mana RDC n'a parlé du peuple. Je dis bien Mbala Liboso festival et ça mana RDC n'a parlé du peuple les a festival là. Et Simbi Bamasa boye bake lelo leader azam moko lelo yo. Akomo kolongola biso Sony et affaire. Ah, affaire. Papa, to chango streaming. Tala lelo na streaming États-Unis. Bamboka yalbanda tout batali tali. Obineni bazo comme ba 5 yu DRDC Congo. DRC Congo bazo fait sa félicitation. Honneur on est ongel banane. N'est-ce pas congolais? To bando combattre mutu ti wapi. Boye na combat physique et simité. Boye na spirituel et ko simba pété. Parce que faire école aza Eli DJ. Aza envoyé spécial DJ. Pour na rolongola le loyo, musique na biso na ghetto. Ko buka na te père. Merci beaucoup, Bogard de la presse. Merci à Chims Kabengele, l'homme des immeubles. Merci pour tout. Patrick Baraka, Moutazana Flata Solo Nakata Kolwezi, Patrick Baraka, Fiston de Mpiolani, restaurant au Capi, Nakata Paris. Merci pour tout. Patrick Matière du Monde, Nabo Sanité, Mama Lisa, Loboko, ya Papa Mémoire Moudimbu, depuis les États-Unis. Merci à Maréchal Souvé Iesa. Mettons Solana nous. Poto sur ces missions, propos ya merveille Rambo Alobi. A solo le dana ba massa na ye bazaka na poto faire rigolo a solo li faut ba benela ye you arena donc dîner et comme talana le longi nenga bi monsieur merveille an na elongi on dit mutabeli buka buka te comment mutakoza na elongi on dit tala mutazolo ba masebe mina munoko c'est quoi ça merveille nde eloko nini tandenga zaleli talana ndenga zaleli est-ce que ngana ko vana pena boye na bakina lelo ngana vana beza lisolo mutaza clochard na mike mais ya bio sam piaka lobi na ekaka oya piaka ezate bazela ba omona pena toro ya ndenge toyaka lelo yo mwana nkoya zankoyi botala bien affiche oyo ya yu arena tokomi bien mwana nkoya zankoyi na masolo ko tondisa na masolo majorité plurielle les awera son koyi jamais botanyao koyi jamais botanyao koyi akobotaka nkoyi faire ko la mwana nkoyi to pasa bango somo na kiniti to pasa bango même somo na kiniti ye merveille wana ko tama na kitisa babele lene babele la kanga merveille ndenge wana ti lelo asobaka na mbetu soko yebite ti lelo nana asobaka na mbetu age wana asobaka na mbetu ti lelo
Okosi. Alakisa mwasi. Alakisa bana. Kandingi wana. Baza ba responsable ta. Mutu moko aza irresponsable aleki na TV pour pesa moral na bato baza ba responsable. Ko kamwe hein. Aza responsable te ni mwasi ni mwana. OK poto libumutala limumu bien. Ça fantirer moi ko sakana te. Biso to mwana nkoyi aza nkoyi. Rendez-vous le 26 avril na Yuagola. Bango babetaki na kombo ya ba français. Yu arena biso siko ye moko site ye moko balongole ko mamba komisa ngo yu agola siko bana osa discussion de bana osa discussion de papa yo peno tsenga mikopo tangela nga mutu tilelo subaka na mbeto mama ali abengana yo yebi abanda komisa mama ben li abengana ye na ndako na mikili babengana ye mikolo libanda ala libanda donc biso toza pona mama na tele 26 avril Ferregola Roya na mouvement mobimba babeta ndo boko sepela yu agola tozali puis tokozala toujours. Merci beaucoup bamboto pesa nani tutungo kaka tutungo yi ya komanda ko soumer match a bien payé lengi tutungo ya komanda ko so bambota tro na pesa mbota tro na vient na ngai komanda ko so kinkela Simal to senga le chef du cartel match a kitoko payé lengi je peux mis le big manager libota na ngai ba London City ne tombera jamais on est ensemble quoi. Merci beaucoup. Moi, je salue le président de Golmata, association Yabana Kimbantie qui balobi le 14 9e mois tokuta na kota na kati ya Tottenham na mboka ya lei de 17h à l'aube, droit d'entrée 20 livres sterling. Association Mobimba Yabana Kimbantie qui de Golmata Kaf Mujola Dani Mavungu Sam Kunku le nécessaire ya Aimé Kunku Tobo Sanité Malela de Londres le champion et respect ya Didi Kinwani. Didi Kinwani, le sauveur de l'humanité, mon sponsor, plus de 46 ans de métier. Moutalonga Bapayana procès Didi Kinwani, très fort. Merci pour tout Didi Kinwani. Merci à Savané Mwati, Yari Matushima, Aboba Telabiso, les sauveurs de l'humanité Didi Kinwani. Merci à Trésor Bozo, les mannequins les plus chers Nakata Suisse. Respect beaucoup à Mavemba les jeunes Lio Boatis Pete. Bon séjour à Mao Monzo, Mokonzage congolaise. Et retiens Voama, merci pour tout. Et je salue le PDG Mosengo MMP. Autrement dit, tonton Kolobana Semendoa Oye, Basakata Oye, Christian le banquier, autrement dit le boss Manunga, Rodi Mukendi, le sénateur en vie. Je confirme avec force, Rodi Mukendi très forte. Et Topesi Mbote. Dans le PDG Paul Moutubeka Congo Beka Kishasa et sans oublier Mama Odette Tubambe, femme d'affaires. Mama Odette Tubambe Abiso Bambote Belé très forte et respect à la Gauloise Yvette Mbia Zanotti très fort. À la prochaine, bye.